Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzotote, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo. La pierre posée, donc il y a un mot que Bibi met, et c'est vraiment source dans mon normalement. Juste derrière moi, vous constatez que on devait avoir un monolithe, mais malheureusement c'est un mot parce que monolithe c'est le gros bimara naturellement c'est à ma belle. Tout le monde a le droit qui va poser, un mot composé. Le monde peut presque il y a le gouverneur de la ville Gentini Mobilamba qui a expliqué bisous, mais la Bible a des détails. Alors le bicard a des passages. Juste derrière moi, vous avez un monolithe qui me dit un mot. Ah bon la bandale. Ebimi. Moni bino awa na bandal pe ba moni monument moko mnene telimia o comprendre le konde papa eza passe na mboka oyo toyebite na mboka oyo soki ezaka nini na mboka oyo baye kodepose biso eloko ya liboso bukumestre aye awa bukumestre awangani abi eloko yango soki eboti kobota bukumestre biso ya babandalu na minute sera dans le quelques minutes que vous le cas gouverneur de la ville ailleurs ayebi si biso te toposa ki yango koposer gouverneur de la ville ngamoko na ti kuwa ta posa liboso na place ya gouverneur na tout ce que papa poposa ko pona nini gouverneur a pris réponse c'est biso ka bosa la calme mais toposa ko poser mais papa poposa ko pona nini réponse c'est ça te donc selon ngai na moni que ça ki ndo ba science na bango yango projet sur la donc tout le monde qui faut longwa pour ce que longwa te tozo s'entendre na ba accident ebele na balabala na biso tozo s'entendre na ba mort ebele na commune na biso ya Bandalungwa bali ba bebisa Kinshasa bakisi na bango pona kowele na kimokonzi baki na kotia ngone ba porte na bango ba lupango oyo za balabala ya l'État. L'État est un peuple. Pouvoir est un maboko na bango te mais pouvoir est un maboko ya peuple congolais. Peuple congolais c'est nous. Biso ne ba toujours décider. Donc décision na biso ça que to pesi bango autre. To pesi bango autre. Ba ko longola loko na bango ba déposer. Parce que ça ba signe kindoki. Ba signe ona mbona biso to lingi yango te. Parce que eza bien te na mbona biso. Ezo zong sa biso sima. Biso to lukane ba tongelo malamu awa batongi eloko bien te baye kotiela biso signe kindoki na kati ya commune biso ya Bandalungwa tosepela yango te il faut balongola eloko na bango po biso na Bandalungwa tozala kani po soki ekontinue kofanda awa bomona ke tokotelema tokosilika wana sikoyo tozopesa bango d'abord message balongola yango na malembe avant biso population ya Bandalungwa tosilika
parce que ti bamona lelo lobi lobi wana ntango tokozonga nsima tokosala baréunion na ndako su tokoyaka tokozala prise tolongola yango biso moko population po bakanga biso te tosala baprizo te balongola yango bango moko namoni vraiment nasuki nani wana merci beaucoup. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israël Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo.